Habité. Mbongo wana na nango besoin te. Je ba pe singa investisseur. Boli combien biso baneli mi afa so ki shot ebi kebe. Et si lité mbongo te kania ka boyo boya mbongo. Et yango alobi kasi abiboye. So yi tozi mbongo wana e bongo 37 000 francs. OK. E bongo 150 000 marti. Bon za combien? Ke na Japon. Ba bengisi na Corée même. Okite gouvernement vanzaka biso ba spirituel to kende ko luka nzambe to kutaka tata kimbangu na montagne. La sali sambla ya vrai on dit mais bien sûr ozolo ba vrai neni yo mona ka teto tinda ki batu na biso même na kamba na kuti tala ba photo papa Simon bon kia tala ba photo kamba do bino boyedi mambo abi biso to yebi mokolo tata Simon Kimbangu kianga na koti na ngbaende na ye na mosuni boy kwa zalaki déjà ezakaka babenga ngo ko officialiser alobi bokende partout na mokili boyebisa bato ke tata Simon Kimbangu azali nzambe négativité toto bi négativité bani loba na premier niveau deuxième troisième non mais tata Kimbangu azali na niveau ya suka mutu babonye michopote na kati tata ki solo ke la bimina na tata Simon Kimbangu bakei na kimiala bakengi bandoki bobanga te kimbangisme ezali plateforme ezali scripture ezali moboko oyo na mokili etikala ko exister te na part ya bankole ba martyr oyo lelo baza système représenter na ba mabota na bango na ngambo na bino bolobi boni pasi ata Kimbangu kati na mokili ebongwani lelo esengo ya bandimi baso pasi bakoko na biso bamonaki na tata yango lelo oyo ebongwani esengo avweya pasi yaka kongo tonyoka mie poyo lelo ozwa bénéfice tata ebisio condition za kaboko sani na yo eza na makila te na kati misuni ya bato te voilà bondumba te ba montage te lokuta te likambo yebi te yo sali manière na yo obongoli baso boma Congo yo za wana ozo coopérer na bato po ba futi 1 million po ba pesi o lopango na poto po ba sali o boye po ba pesi o bato to ba pesi ondimino ko teka république nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana miloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele. Dieu parmi les hommes, le révélateur de choses cachées, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné Nzambe oyo ngai na yo tonzima kolanda pe kosalela balandi menga makimbango télévision mbote bisika nyonso bo zuli bakuya koyamba biso na nzela ya chaîne na biso pe ya émission oyo tolobela maman mwilu butu moyi mosali na ye maman falontima akozala kana esengo ya koya oliboso ya betando na bino pona ko présenter bino toujours actualité to pe basango ya yamba tata molimo santo pe basango ya basali na kati na elanga na ye lokola moko ya bana na ye ona koya nazali koyambela bino na ngonga oyo na sima ya caméra c'est parti. Nzambe azali eza poete kasi tolobi boye tozongisa te ata bafiki ata balobi tozongisa Connu de tous, pas nouveau na kati ya menga makimbangu télévision, papa Jospin Mbutenayo. Mbote mama Faloni menga makimbangu lioko ya émission monene ya kolobela mama pambate mama nde aboti mokili te. Mbote na balandi o ba Holanda biso na musika pe pembeni, mbote na banganga nzambe bakonza mboka Congo ya Congo les trois Congo pe basé à Congo mobimba et na sa divinité nzambe ampongo tulendo grand boussole
Par toi, 4e génération, oyo a restauré la paix dans le monde. Place Evandie na Yelusele Mediam pas. Mbotena. Matonto mingi mbuta mikolo esali solo bongo ebele bala diamenga makimbango ba réclamer mais papa Jospin en tant que naba épaule na charge topé ba engagement o azwa na kati ya mboka na Congo yangwana na kosala balandi tango nyoso ke kosala ka été permanence oyo ba fidèles internautes ba kolingela papa Jospin na kati ya chaîne par rapport à ba engagement na kati ya Engomba ya Congo donc école ya Congo pardon. Et qu'on permettra de tout ça régulièrement. Mais tata kati mokano tata abongisi était lelo yo papa j'espère aya oliboso ya ba etendre bino na sango nini na sango kitoko na actualité ozali dominer sur la planète Terre au mokili mobimba ezali kolandela etali misu na badongolo misu pe batie pe ba likambo nini solo eleka ki wana sans plus tarder papa j'espère lowanga to yei na kati ya solo bongo masolo yango kokende kozonga kasi o marqué biso to pe o retenir. Solo bongo attention na biso mobembo ya suka oboti ko effectuer sur le terme spirituel voyage na bino auto ko mona na ba image tout à l'heure le lenge kanyele ki kuna na mboka autant sur le plan spirituel ezala ki voyage ya qualité nini. Matondo merci na boyambi ngai na retour nanga ya mboete to moni na tata mokonza bulete yango to remeka mpe kozala na lolenge na biso ya batote. Et puis, les lots tu kozala na parmi quelques têtes il y a mboka ba konzi mboka pambate même biso na lingomba baka to saleta kasi mokumba munene ya makambo o tozo sala epesa meli na tata mokonzi abule tata Simoki Mbongo ngani nzambe na biso to saki mobembo bien sûr mobembo na biso ezalaki mobembo moko culturel et diplomatique. Okay. Pourquoi culturel et diplomatique pambate yango et talaki vraiment République démocratique du Congo té. Pambate nga nazali membre na kati ya commission des droits de l'homme où ezali ya ko défendre bato baike kasi précisément nga nazali wana étant que défenseur ya kobundela ba mama pe bana poto moni mboka na biso injustice kotinda bana basi na bitelo te ba viol et tout ça na carrière na ngai artistique ndenge ni na kota kikuna et kozala important pa mbati so to leki kaka ba sosola vraiment te nga nazali artiste visuel na sala ka ba film ba photo na sala ka ba sculpture ba tableau ba consort na komaka makanisi na yango bit ya art na ngai na lobelaka humanité ba réalité otozomona na humanité mais na telemelaka injustice na lobe na dénonçaka ba mabe mingi nde yango tozalaka 4 personnes docteur Ousmane Soke ton nom repose en paix az artiste sénégalais Ozingai Ozikulutu Youssou azali artiste musicien et puis moi na ya fait la Kuti azali na France. Balukaka ba parmi ba africains wana to ba jouer à longwa qui pamba ko kota déjà comme dit président de la République a roza isusu na kolukate na ba titre diplomatique ou état ke ba pesa itinérant ambassadeur itinérant ezali moto aza ko représenter institution moko na mboka wana songo ambassadeur accrédité à l'inde to mona ba ambassadeur ba na bangwa ya ba France Belgique wana ba ambassadeur ba représenter ba mboka. Or biso to tinda mina organisation moko ezali international pambate tangu to pesi candidature na retourna nzambe na biso na nkamba na titre ni na titre mondimi si j'engage pas l'église parce que naza fidèle kimbangi c'est mondimi asuka ba dans son ngoyeba mondimi asuka oya suka ya suka na lingoma la biso ya kangai donc aza ndemo na ba bébé o babotami mais na foi na biso to sala ka likambo jamais ça que ko poussa na libondeli non voilà tata ebisinga lobité eza mabete ko salela occident ko zana na kati ko peut-être ça c'est autre chose mais esengeli bana na ngape bozaka na ba institution na pona nini mutu ya mabe fo zana na pembeni tant zana na pembeni mambo zo le kawana yo poko lobela tata na yo abi oyebite ba pesa o vidéo
bapesinga vidéo natali na ratelki mokolo tata Simon Kimbangu kianga na koti na ngbende na ye na mosuni boye po azalaki déjà eza kaka babenga ngo ko officialiser alobi bokende partout na mokili boyebisa bato ke tata Simon Kimbangu azali nzambe. Donc papa eza nango pe mabete na exposition nanga na ba tableau tout ça so na le blog oh eza malamu eza évangile mobimba na banzembo balobaka na mateya mais place musu mateya ko marate mais à travers art plastique comme à travers cinéma moi parenthèse au mona ngai to sala ki ba mouvement ko kena bandeko ba cinéaste bandeko rock bodo bandeko la biso ba musicien ba poète ba o musu pe le kana ba TVC ba TVT balandaki leki na bango mwana na bango baki vie ekulu tuta boya likambo botala actuellement tous on se préparer pe syndicat des artistes et Kenda et il y a artistes plasticiens bien sûr c'est que le kambatate et boutinzete voilà et puis na wanande na bembukaki na mosala na ngai ba sommet salamaka ba pour parler salamaka misusu elekaka na ba TVT miso ezampi na ba internet musu pe tolobela yango te momona obembuki ozongi pamba te za biloko moko un moment diplomatique tout ezaka kolobate mais oyo ezaki na mo particularité moko na sens que wuta après ba confinement toyebaki na kosala kolobela tata Kimbangu ba belge ba yebi grandeur ya tata Simon Kimbangu ba yebi grandeur ya nkamba bayaka to monaka ba ambassadeur ba tout ça comme ezali na relation malamu na l'état na biso to ya 3 Congo ya basa Congo pe ya mikili nyonso kasi côté artistique eza na ba programme mususu balukaka ba société civile c'est-à-dire bato bazali église au milieu du village bayebi ke so baye na église tantôt ba okuta makambo ekozala elobama na part to na fanatisme to na kozwa part ya engomba wana balukaka siko ba artiste omona babengisi ba plasticien babengisi ba tout ça so ngai etake congolais etake artiste congolais panafricain na défendaka Afrique non seulement pour na Congo mambo Sénégal na kendaka ya Mali na kendaka ya Burkina tango ba lobby siko ke ba tomboli mama Mwilu ba pesi kombo avenue ba sali démarche na commission des droits de l'homme o nga nazali na kati commission des droits de l'homme na bengi ndenge na kotela ki boyoki mais baluki artiste moko célèbre abiso mbote na Kulutu Barli Barut c'est un grand bédéiste dans Afrique tozaki na wango mibale Serge Diantantu mwana ya tata Kimbangu aussi notre frère de l'église à hauteur otika biso to tselka na ya Barli Kulutu Barli lobi nga na ko dessiner na yebi na ko sala mais bo luka leki na nga Loranga ye ayebi makambo wana po tomona kaye mingi leki biso zaka mingi akendaka kamba la kisasa Kulutu Barli ndenge bandeko mususu baye komona nga tata tala likambo yo toyingi to sana Etterbeek na Ekchevine consort likambo monene o batomboli mama Mwilu kasi likambo boye ko sala mandenge nini soki kambe yebi yango te voilà toyebi ke kambe yebi ba voix officielle mais na voix na biso artistique et culturelle to exposer to sala masano to sala boyeboy to sala kinzela elongo na bandeko kamba ye wo to moni tata tala na sengo nyonso te lui honnête mama Mwilu tala kutu ba proposer montant monene mbongo ba soki 26 milliards et consort déjà wa madame Catherine Azali représentant ya Wallonie de Bruxelles azalaki saisi et consort pour ba artiste ba benga biso ba policier ba tika la biso ndako solo la mususu pona humanité tata lobité likambo des likanisa malamu bazui mais bakena ngo mabe na culture na biso kimbangisme mama a dirigeaka te mama ya simba kibeli likambo wana kasi bango derrière ça bazana likanisi mususu il faut pas déformer l'histoire de l'église bon on a des tableaux wana to sala kingai Barli Baruti maître Emile Tumba et consort ba maître Nitaki akota ezaki biso ba sommet ezalaki projet oyo na sala ki conception nango to tie mama Mwilu to tie Trésoria tout ça mais c'était flamme osinga boyete oyo otie oyo eza bien elongisko otie fallait tata Kimbangu ndazala na tableau oyo
Non, c'est moitié là-bas. Voilà, na kamba. Voilà. Ah bon? Kende bande la tableau. Longo la biloko nyonso tina sima babusal tout ça. Parce que zali eloko Belgique a comme cadeau ya maman mouille. Ba bengi grand boussole, ba papa bavandi, papa conseiller, papa Fumambanza, papa André Mbenza, aye abimisel biso ba photo na salon familial. Moi mambo et ba matembe le roi likambo ebimi to beta. Pour vous comprendre que makambo esala maka eza mutu mutasala ngote bango moko. C'est-à-dire na moni ba photo ba bimisi papa le moni photo maman mouille au jour oyo autaki ko tia ngombe na makala na koni ba filmer ngombe ba no bomba na mitalaka ne grand-mère a telemaki awa mokolo. Photo oyo ndeza na ndingi sabosala nini botia pe bango batia yango ya maman mouille. Et puis maman mouille reconnaissance na ye ezaka ka ndenga salaki nini abombaki likambu wana point barre. Balobi te bazo maman mouilou babetele mpungi kwa nditusu keba non c'est pas ça balobi bongo te balobi maman mouilou mobombi likambo wana nde akomi femme internationale mais bakoki kopesa ye héroïne te parce que avenue on ezali avenue Léopold il faut batia avenue Léopold akangaki nani tata Kimbangu babunda kinani na tata Kimbangu bamvola misado 37 000 familles ba martyr alors combien zali ya tata Kimbangu nde kombo nezo kende kombo yo ya tata Kimbangu ekolengisa bato ekoteyaka bato faut continuité wana ezala alors maman azala ki pa pesa ye maboko soutien voilà tozu yango ba corriger toye to koti matis ba toze to salaki mo ba tout rebelle bref ba ekoloba ville sainte a signé document état que famille au ville sainte en Kamba tata Kimbangu azalaki wana azali na bandeko na ye consort ba autochtone to ba kumu ya mboka ba kumu ya famille ba délégué artiste Loanga na likambo oyo kozala ya ba artiste wana na Belgique au point Chevine po ete ba longola kombo wana tata Kimbangu alobi boye nga na sengi na bango se batie kombo tata Kimbangu bazwi café ya monene basali wana po ete bato babanda koya bazwaka mai sukali bamela wana batanga papa Simon Kimbangu kiangani avandi na bureau na ye boye biso to vandi to fukami abi bo fukama te bo vanda na simplicité na kanango atie téléviseur azotala na musuni boye ko ndoto te musuni azokoloba na monoko alobi boye mais to avandi azospike biso taba ya bali biso tu abi te mbongo wana na nango besoin te se ba pesinga investisseur boli combien biso baneli mi afa so ki shoto ebi keme esili te mbongo te kanya ka boyo boya mbongo mama abongo papa longa mbongo wana e yango alobi kasi abi boye soki tozi mbongo wana ebongo 37 000 familles OK ebongo 150 000 martyrs bozo combien soki balingi bafuta komba pasi tata Kimbangu Europe mobimba wana soki na bosani na otindelo bashi mais soki na bosani te proposé ezalaki 26 milliards soki na bosani parce que c'est à vérifier na toi bande ko bala ba Belgique ebele na pese rombo te ba muta pichu bito baso ba sebele bala tata Kimbangu ba butu ba ndai makambo nga za na villageois na zala na la Congo to liaka ba manga na biso tout ça OK na kono osani nga ba elinga ne likambo nga pe na memi ah c'est vrai bien Europe fait comme ya ba kimbangiste oh ba osala yango te likambo ni za mbongo te likambo ni za ya reconnaissance bandima likambo o ba signaki na grand-père na tata Kimbangu yende mutu akosilisa kotia pe na monde ko soki basali yango te liboso kuna moto kozala na obeta masolo ya 2002 te na obeta masolo ya avant inauguration ya musée très bien wana ngano to yebite Ukraine kozala boy ah sa divinité to yebite oyo kosala maboy roi belge pe na noyé attention na roi belge ayete alors il a fallu tozui et puis nde milou le salamaki o bazalaki na salle ba monaki tableau wana Chevine azui et tout ça mais belge sikoyo abona ye kolongola kombo ya maman mulu acha kombo ya tata Kimbangu eza initiative na bo bazwaki ba omo ba yebi ndenge nini bakangaki makamu na bango to continuer biso siko ba artiste to continuer ba pour parler to continuer ba événement et dans chaque événement après l'inauguration ya musée nde siko eko ça la rage na monde pour musée ça nani eza musée maman mulu tata Kimbangu musée bana bankole musée tata Loranga non musée tata Kimbangu
Kombone Panzani 6 avril 100 ans 6 mois il y a ministère tata mokonzi ekoloye akati riba symbolique étant que président de l'Union africaine mokili mobimba ekoti na l'Union africaine ba président ba diplomate au monde bazuba bi donc ndeto vandi boye na ba bayeba kité sote ba osala l'assemblée donc nzamba za la rakuna na komi kozwa ba invitation ya ba exposition étant que artiste. Voilà. Mais le col bazo benga pour na komba tata kimbangu nazana maele nini okendo loba kuna tata kimbangu nazweli yango wapi ngako to kolika na bakisasa kamba papa Egypte bengi elobi na ngai bazana besoin tata mokonzi abule ngai ngana bimaka te yo zokende na bi papa na kwendo kosala nini kuna ne nazawa banda na bota makuto farona na mona te papa maele ni oba kende pa ya papa conseiller direct. Donc travailler qui n'est pas papa mbenza peso ba kende bo omoni maman ndenge uzala na zui biloko na tant on a reçoit imaginez à l'époque tant on inauguré musée nazala ki sentelama pona on a kulité nazala ki nakula ki mais sentelama eza okoi ne tumbu hein au boti na or mariage na mibeko na biso fo kula po ezali mobeko asinga nengo so bima boy tala mibeko ozokende Egypte non ozokende okuli ndo lekende malongo okula na Kisasa tango ozosisa okula ne jour ozozwa vol na bimi Kisasa na kuli na leki mande baleka wana défilé bang bang merci na ila mwana ngaka o toka kali na lieko mignon na zui ba valise nanga na pesa mutu mbote te lokote na komi na aéroport avion Egypte boyebi elekaki na Egypte na présenter nzambe na lobi azali nzambe tala boye autaki boye selo ndenge bapesi ngai munduki akoti na mise civilisation ba bengisi titi na ke Egypte qui combien le fort ane continue et ba bengisi kuna na Asie tokei bomona ke salama ki na Asie tata mokonzi ekolo alandaki biso na Expo Universelle 2020 rage na ba défilé sani toke na Japon ba bengisi na Corée même okite gouvernement vansaka biso ba spirituel tokende ko luka nzambe tokutaka tata kimbangu na montagne na sali sambla ya vrai wabi mais bien sûr ozolo ba vrai neni yo mona ka te totinda ki batu na biso même na kamba na kuti tala ba photo papa Simon Mbongo kia manivu tala ba photo kamba do bino boyebi mambo abi biso to yebi yango to ndimi ba œuvre to kanisa ki ozolo ba makambo yebi te na zongi na biloko to lekisa na TFT na Dubai to lekisa ki te tozokenda babengisi na Boston na Harvard Université toke kuna makambo esalami to uti na l'Union africaine peine to legisi même pas ba moi nzoka l'Union africaine fondée na makanisa tata diangenda kutima na memo travailler le 25 mai na butama le 25 mai tata dialunga na bombi likambo kulu yiso azanani tata dialunga na kolo lingomba yemta signaki statut de l'église a signé réforme et un nouveau départ na outé bandeli to raté indépendance matérielle lelo oyo lingomba tata dialungana ye moko kolo Yesu ye ba ye na tata Simon Kimbangu omoni ba jaune ba osala bandimi na l'Union africaine tata ni Simon Kimbangu kianga ni photo na publier na ba site partout na koloba nini papa kuna zwa discours sala na bengi téléphone ba yebisinga makambo na lobby to sololi na ba secrétaire général na ba tutu ba bi ben comme ba Iwana oyo tangi ya bato minene bazalaki comme Amérique, OTAN, l'Union européenne parce que l'Union africaine ba financier bango à 90% pour batonga parlement. Tant ba bisaka empereur ya Éthiopie tant akimi na akeko kutana na tata kimbangu na Angleterre, akuta lobi ndima makambo wana. Po bunza moyino foza na pembena. Ba kanisi ke ba contrôler Afrique. Il y a pas de souci, 60 ans ya échec. Mais comment 60e anniversaire ya parlement wana ya bimi. Et ko sala ke babi toko bengisa likambo oyo na sommet moko diplomatique restreint nde ba miral ya ota bazalaki na biso les américains bazalaki donc ça dit manifestation et salamaki na ko gérer ya ba kondiwana o bazar ba impérialistes les capitalistes et les occidentaux discours et pesaki vraiment pifo 3 hymnes nationaux et betami il y a les 3 Congo. Après tant tozongi na hôtel na biso tozalaki batiaki biso na Sheraton ba bengi nga réunion j'étais à Nazaki na ambassadeur extraordinaire ya Nations Unies et consort 2 minutes papa Luanga yonte papa Kimbangu nzambe kati na bato universalité na ye esali ete autant a pesa ye reconnaissance officielle wana
qui est solo bongo ye Ali Nzambe. Alors kokende na bino kuna yo no kenda ki na ko expliquer bango senga bango ba pesa ye yango to pe bango nde baluka ki ba donc ba moni yo kuna baluka ba biso ke to ko tata na yo to pesa tata na yo reconnaissance kasite po ye bandenge lekani wana nde na pesi yo historique nango no voilà eza likambo oyo na kuti yango ezalaka na kuti belge yebi tata Nzambe na kuti yango tokei ba l'union au moins na beteli oboy donc ezali continuité c'est pas dit to lali to la mugi kaka boye paf on se retrouver kuna okena ondenge nini parce que ça ba circuit fermé voilà ba bengi ngai to sali réunion ezalaki pour 40 minutes na zoki parole restreint na palais à premier ministre éthiopien. Félicitations, prochainement on va vous inviter na la zone Congo. Nde sikoyo tokomona to uti ici après tant ba moni makambo ebimna parce que mambo ici les a publié té o to aki na Saint-Pétersbourg non les a publié té pourquoi les a publié té c'est pas de russe parce que ton na zongi tata lobi sikoyo na mti o to té na l'union africaine a publié tata ba freiner parce que wana likambo ba pesi na ye na yango sika tata bi mémorial d'abord sikoyo oyo tant ba yoki likambo Saint-Pétersbourg parce que wuta nanga récit non a voyagé na monika ka email ekoti invitation yé invitation les babengisa nga moko babengisi nga moko te babengisi balobi ke toali na besoin ya toyebi tata ko ya te mais représentation na ye mais tata Simone Kimbangu aza apolitique non yé azali ko travailler dans l'état. Donc, ce qui est bien, l'État, c'est un ministre des Affaires étrangères. Oh non, biso, ils ont un titre moko religieux, ils ont un biloko moko culturel. Ah, ce qui est culturel. Donc, vous voulez privé. Biso, tu l'as gagné, mais qui l'a mokonzi. Donc, tu retournes à mokonzi. Ah, bien non. Europe est l'équipe déjà. Ils ont quoi? Les Camerounais en Afrique, bangon de foba yawa. Tata ton miko ya. Toya mokona habité to communiquer bino abikasi présence mais on eza makamuna bino batu bo sala omoni tata a rejeté yango ba bengisi siko Kimbangu étant que structure moko culturelle parce que ngana zali na partenariat na l'état congolais président de la République a pesi ngai document ya patrimoine le 26 avril 2021 après le 6 avril na Kamba promettre le bosso tata na RPCP apesa kinga yango nazawa nzoto na ngai image na ngomene ngomoni ngai beza patrimoine nyonso na nga makanisi na nga nyonso na ko sala donc soki na kuti esika o bazolo bela Congo bazolo nga baboma Congo nga fona intervenir soki likanisa malamu za na Congo nga na kozwa nkwanga wana na memeli mbula matadi na ndenge wana nde boyo komona d'événement mingi ya minene za ya mboka na koma kozala pamba te ezali ngolu oyo na ko loba na zwe pa ya tata voilà donc voilà de baike bato fallait to kenda mais esengi engagement culturel oh nga nazana ba document wana et puis nazali na kati ya l'Union européenne nde omoyu et couvrir ngai na bembuki étant que membre ya commission des droits de l'homme lokola mokili ezali na mbilinga Suède a aussi kokota na autant. Turquie a bandé ko linga été a intégré bandime intégration na mais autant ezali ensemble ya bayi ya minene ya ba puissance à monde ba sangani ezana pays te oyo ba rolo ba ke pays eza autant. Suède azali ba pays oyo ezali intégré na kati mais tous les occidents bazali na kati. Pamba te soki likambo moko ezali selon na bonne cause eza que soki par exemple tous allez agresser boy na Rwanda normalement et c'est un qui baille babité Rwanda yo kosa mabe wana eza kitana bango mais eza ce le contraire des alliés et ko le kawapi mais lulu wana loko eza biloko moko diplomatique to kolobela ngo soki to utikamba mais o to koloba to bembuki et après ba pour parler to zui makambo oyo balakisi biso dans le kimbangisme oh to moni na thèse tant papa docteur papa bi tout vu disako asali à défendre likanisi ya batata ndenge batikaki na acteur principal ya tata Kimbangu na néocolonialisme oh to koti lelo baka mi to kozwa kaka wana te to tie tata asali nini tata Simon Kimbangu
tata diangenda kutima papa Simon Kimbangu kiangani reni na bango secteur sur le plan socio-religieux, sur le plan culturel, sur le plan comme ça automona ya momokili to pesi ba apport to moni ba kunzulu to moni ba musée to moni ba yike biloko tozolo ba à défendre ba valeur o ezali intérêt général pour la humanité totie na ba photo biso toni to yeba tata Kimbangu azali nani boli bo bazali nani yango traduit en anglais parfait na mwana ya tata Kimbangu to élaborer na bana banani tata Kimbangu tata Loranga na bandeko naye tango esili biso to yebi kaka moi loko eza nango te ndenge mesana kaka ekozala nzoka penser na bango ekei babite toza na bitumba na Ukraine toza na ba conflit ya minene Europe économie ezali ya ko s'effondre pays oyo mboka oyo koyamba biso di banse ya Congo yazali leader spirituel ya Afrique mobimba o azali kopionner paix o telemi po ete humanité zo libiki tika reconnaissance na biso bino bobengi nzambe iyo tondini pamba te moto pasala makambo oyo na prison na tout ça et puis bango bazana bachi mbuta moko ayebisanga ngate batanga kombo na ye akenda Belgique tant tata tindi akuta ba département na ministère des affaires étrangères ministère de défense plein na bachi ba tiroir ya tata Kimbangu yemoko ba vidéo ba photo tout ya ba Belgique bazana Occident Belgique c'est l'Occident c'est l'Union européenne. Voilà. Alors, ekumbami makambo to bandaki nerve cheville. Ekumbami litindami ya Avenue Léopold tata Kimbangu. Lokola basala ki ngote babi ben, c'est un moyen ya kopsala reconnaissance moko boye ya olakisa ke toza koye pa tata na makolo na ye pa mbata alinzambe. Na mondo na tindi bango te. Bango nde ba coloniser bato ba kata batu maboko. Bango nde ba yebi ndenge ba diviser biso na Berlin. Basali o bango basali. Sikoyo bango tant tata bimela bango ngapi na zalaka te. Ba mona kaye kuna. Bazola kisanga na ba preuve na tamboli na moni mamusu to koloba na ba télévision te. Na kotanga pe ba kombo ba autorité musu te. Alors ba lobi zoa. Ya yote keba. Eza tata na bime le quoi tozalaki na moi en soirée ezalaki moi likolo pe makao mosusu ezalaki privé ya bato mais oyo sikoyo ezali biloko moko eza ko engager diplomatie est-ce que to kokite bo sala yango officiellement na moi pamba tata Kimbangu aza moi to komi dimanche le 10 septembre to bembuki na mboka mosusu babi écoutez ce qu'on va faire to kofongola l'administration to kofongola sadi ba ministre baye ba oyo baye ba fongoli dimanche un bon matin 8h 9h to komi wana bayambi biso tant bayambi après ma solo ya kati oza tata mokonzi ya bule mokonzi ekolo to bimi nde bazui ba répéter makambo oyo ezali na lokasa wana sika boye eza lokumu na ngate eza ya tata Kimbangu ngapende mutu na ke ko rappeler bango te kaka formalité ba yebi yango wuta 21 avant 21 o ba kuta na base ya Congo donc rôle ezali kaka intermédiaire balaki balekisa sango yango intermédiaire et puis occasion epesami comme ngai na ba tableau na ba sculpture na ngai na loba boye na ko défendre nenga lobi bokene na mokili mobimba voilà. C'est pas dit na yebi moi kande na yebi te ka wana kaka na faiblesse ka wana na mo ba faute ka photographe wana yango wana kaka siko mutu amayele ndefa ya osanini abakisende bandeko musutu saki na bango ndeo batado yango wana kaka wana wi parce que tata obina kozwa bazoba na okomisa bango likolo pona nini tango mutu aza mayele zoba siko ayeko pese leso c'est que zoba mutu alobi te moni chaku na nga azobenga no abenga kombo azobenga mama faloni menga Kimbangu azobenga po ayoki tozoloba chaku ayedi mamwana te biso toza kwa ba chaku tozo répéter o balobi tango avana bembuka na vandi na tata conseiller direct tata Olimbisanga ta docteur papa Bitovu papa Zako na nzambe na biso ta lobi boy omoni kamba ezali na grandeur ba comprendre ngo ndenge Vatican ezali mais kamba na Vatican ekeseni pamba te kamba ezali ko nzamba vandaka kilongo ba mausolée soki okuta mausolée na Vatican eza na mec eza partout ezali ba mausolée eza partout même na bagisasa même na Simakaka ba mausolée eza na ba cimetière mais kilongo ezalaka kaka na kamba kilongo yo ba lié saint place vandi ba nzambe engelaka satellite ko tuna ko tala na naza keba
Maya Sima ezala avant les gîtes antiques kakawa. Et puis temple à 37 000 les autres commémorer makambo yo tu na papier. Yebisa bango yango. Tata na lobabi yebisa bango. Ngapi na sala ni Tchakou. Ngapi na kina répéter kaka. Sikole ke baboya bandimi. Babi effectivement d'ailleurs eza mboka oyo ekopesa biso pe. Lelo na kati ya climat. Tozomona na ba COD consort na côté ba mai effondement ba glace et tout ça. Oyo mboka na biso ezopesa comme énergie. Oyo mboka na biso ezopesa comme développement d'intelligence artificielle na côté ba batterie et tout ça Congo. Pona nini ka Congo parce que Tata Kimbangu azali awa. Donc balobi ba fongoli pe ba sali déclaration babi esili bongo te zwa lisusu ba cadeau yo o memela peuple congolais, peuple ya basa Congo. Batala ba dirigeant mambasalité parce que soki batali oyo wuti en tout cas Occident olimbisa maté mais batala pasi oyo eza na Europe lelo ba guerre ba conflit oyo ba ninga aussi la te kaka tondimi Tata Kimbangu ne moto akotia pe wana elingo bateke tata bengi bango abondeli bango bopesanga elingo bapete ke bango bavandi mais biso makambo to memi na maboko boye to na valise na ba photo iliputa papa Diangenda papa Simon Gimonkianga to ngana ebi bazanzambe mutu musu ngomone pe grand frère tamie mutu musu na mona te mais ngana mona bapanzanga mutu azongisa misunya tie mai yango ekangama sans cicatrice na sali ya boye na leba pozo na siko biloko ngana moni ngai ezoko lakisa nga réellement que kambeza na nzela et puis na kei na barabe oleke ba condamner nga mort bandimi na ya bandimi voilà na zaka na doute te yango ngana lobelaka intérêt général mutu azo un intérêt général to vanda to discuter oyo azo kende ba intérêt personnel kuna ngana zalaka te na pesi natala boye baboyi pete basali vidéo nazwi vidéo wana na tindi libana Tata Simone Kimbangu et après ba publication ba vidéo et nazongi Kinshasa na kimia nyonso na bolingo na bango ndenge tangamaki oyo etikali ezali sikoyo programme batata bekonza bekolo bayebi ndenge ni bakosala entre diplomatie et diplomatie mais oya biso yo ezalaki entre les culturels et des diplomates internationaux. Pourquoi? Parce que nazali au sein de l'Union européenne et y compris aussi la l'Union africaine. Mingi pe na kotala ba image on va koloba ete sommet wana po tout tango esengeli ozala solo on a kati ya monde na bango tant toli koloba na monde na bango to ko accuser bango na eloko te kasi dans la négativité ya batu na négativité ke okoyi ko ala pamba te poko malanga mwana papa ko longa akoya no la boni boni na batu makanisa lenge oh mais ba na raison et moi atayo mo yo kanisi vraiment mutu nini oyo akoyi ko longwa na d'ailleurs oyeba ke banda ko wana ezaka bondeni oyeba pe ndeni ke bakendaka leki immigration okeboy kasi Tata Kimbangu te. Oui, bata négativité, tant obi négativité bani loka na premier niveau, deuxième, troisième, non? Mais Tata Kimbangu za na niveau ya suka. Mutu bamoni michopote na kati. Tata ki solo ke la bimina na Tata Simon Kimbangu ba kei na kimiala ba kengi bandoki. Bobanga te. Kimbangisme ezali plateforme, ezali scripture, ezali moboko oyo na mokili etikala ko exister te. Spiritualité na yango nanu na moni grandeur okoko kanisa na ba certitude baloba ki on a thèse c'est pas l'obédience satanique ezali biloko na binote amike mwasi okomi mwasi ozu moninga no mwasi mobali okomi no bobengaka ba PD ba tout ça non sans pourtant nazala contre peuple là mais culture na ngezo permettre te soko moninga nazala no na masanga na publier tianga et puis benga na ngai so mona nga kuna biso tozana sa divinité solo busolo kisolo ya solo okomona bango banani na mibeko na bolingo na misala voilà sikoyo vous dirigerez ce monde dans tous les domaines parce que bino bozali mwinda donc soki na kei kuna nzoi makasi nezalaka na ndako na ina pesi tata pesinga mai na kuta na pesinga loboko alobi yozali évangéliste na ngai kende oza prince divin aleva ola telamba ni na ola telamba o papa simbi azui ba document simbi yokanisa oza mambo pamba donc tokoloba ke papa Loanga alaki na autant na qualité ya fidèle kimbangiste en mission de l'église c'est sa qualité ya ambassadeur itinérant non ngana kendaki na kendaka na biso na kendaka mibembo ebele so na bina tanga ngwa c'est pas important papa Mboso Kimbangise papa Fachi avant ya ko banda la campagne botu na président de la République akendaki na Belgique
basa les prières na église ni catholique non parce que ba koko na ye baza ba kimbangi c'est ba bana nkole oh akoli na limeteur alors qu'il n'est pas mon la parole c'est limeteur les kabeti toi ata sambelita kotité na ka tema bonzanda leki aba pona ni na loba kaka ke na église kimbangi c'est pona ni aye na nkambo eloko ni alobi o ezali lingomba na biso moko authentique ndeko na ngai ya dosi ndomba si toalaki na ye quelque part asa kimbangisi ba kimbangisi ebele omoni awa mais tozali pe kosala na l'état ba généraux bazolanda nga baza ba kimbangisi donc ça dit bana papa bazé belé libanda mais ngala ke ikune ta ke panafricain congolais o azo travailler na l'Union européenne mais le kola nazali na bokoko na ngai pona sepelisa onazala kinchongo maya bokoko ya kimbangisi mama o mezanga na mikuwa mweso kati mikuwa na nga bimisi michopo na nga o mona bakoma tata diangenda kuntima tata kisoloke de tata dianonga ezo sopana na sa divinité grand boussole yango nazana ngo sikoyo nakoki jamais koleka sans pourtant na lobela nkamba wana kutu na ebité mutu nini vraiment ko kanganga munoko wana ta ba ancêtre na ngai ba regretter tondo mingi lelo yo tata kimbangu asilaki solo bongo ne toali komona ba image ko procéder na pose ya première pierre ya otongi mémorial pour ko kanisa solo pasi ya 37 000 familles 150 000 martyrs oyo basila komona pasi pour na likambo oyo solo en tant que mwana mboka on a tout battu que c'est bateau le battu que c'est li makambo ya bakimongiste mais en tant que mwana mboka congolais ali ko kanisa na lutte ya makasi o ndenge kaka lolenge kanyolo biete papa mokonzi ya mboka papa Félix Antoine alobaki était o ezali lingomba ah mwana afrique obin tika ko papa ah mwana afrique abeta afrique bien abisa ko bongo kabeta afrique ah mwana afrique bo retourner oza je au commis ah biso papa Mboso à mon GTK à Bandara mais olika ba occupation depuis l'époque Mobutu papa Verkis auto tika biso aza mon afaki papa Verkis tiki biso mon afaki c'est que tata ngimanga za lokumu en tant que mwana mboka likaniswana to yambaki yango ndenge ni ba congolais pe nini o to ko zongisela to ko ba pe na part ya bankole ba martyr o lelo bazali système représenter na ba mabota na bango nangambo na bino bolobi boni pasi ataki mbangu kati na mokili ebongwani lelo esengo ya bandimi baso pasi bakoko na biso bamonaki na tata yango lelo yo ebongwani esengo esengo aveya pasi yaka kongo tonyokami to souffrir ti bomoni na yesi bino o bara balobaki noto elobami te réussi na esami te wana kutu eko balusa nde mama belle place au sala parce que batona bazana authenticité nano donc tant bakoko na biso bakangamaki ezalaki po ngana yo to souffrir les soute po to se trouver nos critisme te po to se trouver ses capacités so tata lobi boye bato fona futa bango bien il faut to sala ndako place ya reconnaissance ya départ parce que tu as un nouveau départ, tu as à zéro. Ni n'a pas zéro. Enseignement, économie, politique, tout ça. Il y a un besoin de faire un hôtel en Afrique, nous sommes ici en Baté. La compagnie d'aviation Air Afrique et Koufa Kala. Même Éthiopie, nous avons organisé un partenariat, ils ont fait un bateau. Donc ça dit, nous sommes tous à zéro. Si nous avons dirigé, président, moi en Cole. Premier ministre, moi en Cole. Président parlement moi encore oh ba papa dokolo bakenda ba papa iso bazali sute bazonga ba entrepreneur asika oh importaka ba marque moi encore exportaka ngo moi encore chef ADG moi donc ça dit boko mataka kozwa bokonzi mibeko wapi tant on va na ebonga molai ndeni batata bako tamba binzo tabiso otika bino kado kilongo mais kilongo ezali temple ezali musée ezali il fallait ce que mémorial ezala pour pesa biso nini bonenya makanisi tango mwana no akoti atala moni projection en vidéo atali ba komba bi tato alekinga na kitoko atali mabi ye ata mona moso litama lokanga to ye boule mais ndenge ni na ndimaki na ki jeune fille oyo bakanga ye po kaka ba pekisi obina ko bina kaka mama bina na yo po yo kopesa mama mulelo kwa kolia po mekika koloba kaka likambo kamba nezalaka envahi au moins likambo to betango lelo na sentiment to mona lokola na légèreté vraiment zala na mindele wana bozo dîner na bango po na biso makamu susu ngana obeka intérêt général so ezaki intérêt personnel nazo mambo privé na tia na internet ah mama
Totikako, Bazoloba, Obi, est-ce que je peux faire une petite vidéo? Obi, non, tu peux le faire. Oh, c'est notre papa, mais moi, tu as les réseaux sociaux, exacté. Ma bibe, c'est que, c'est que, papa, si bango ba monaki, ce que bison de photos CP là, mais photos CP les sengini. Départ, papa tu point à poser pierre. Et photo tonga yango, na mbongo na biso. Mais après ko tonga yango, photo bénéficier sikoyo na bénéfice à musuni boy. So po yo lelo ozwa bénéfice, tata bisio condition za ka moko. Sani na yo ezana makila te na kati, misuni ya bato te. Voilà. Bondumba te. Ba montage te lokuta te likambo yebite yo sali manière na yo obongoli bazo boma Congo yo zawana ozo coopérer na batu po ba futi 1 million po ba pesi lo pango na poto po ba sali oboye po ba pesi bato to ba pesi on dimino côté ka république oyebite que eza milimo bakoko na ba kufa oza sûr ça ni nezali soin oza si loso bakango na bilambo za kimbangiste si loin Nzambi ou ka tout ça dit salut Nzambi mukele ka to sala ngona mukele Nzambi mva bangi wa vulu est to sala ngo bongo c'est ce que to sala ngo bongo te on attend quoi pour te évangéliser oza na Suisse Belgique France Hollande oza kuna na Caroline du Nord oza na Autriche oza partout sika bozali ti na Australie Japon Chine est-ce que chinois avant d'arana onda kumoko ayebi ke grand boussole Olimbisa maman po ye na olate ya munene aza toujours ya munene toujours ya munene donc azaka aotika lako azate ana yo lobela grand-père na biso te mwana na ngate ni ta to bossa na kanyoso ye est oza sûr na société osala ka femme osala ka na taxi osala ka partout na hôpitaux et consort oza sûr na garage menuisier musicien artiste lokola ngai oza si ba voisin na yo bayibi kozaka kimbangisi bayibi ke nzamba zaka na Congo bakonza mboka bokendaka na basommet na ba Nations Unies bozwaka maloba ese boyebi ke mbanza sa des ali prophétie ese boyebi ke nkamba ngo pesa pe na monde wenza moto en quelque sorte papa longa o ezali devoir ya tout kimbangiste hein tout Congolais, tout noir, tout naza NTP na ba Burkinabé, ba Camerounais. Là je vous dis, tout ça na réseaux sociaux, ba Burkinabé, ba Séné, bo mo na nga mi kolo d'ailleurs ba pesinga indako no, na Burkina, na Mali, na Guinée. Na mboka ba koko na ngai, na Cameroun. Ba bi papa Loranga yaka wa izepa na yo. So batu wana ba yebi Congolais nyonso ayebi papa Simon Kimbangu kyanga ayebi kamba ezani. So ese ya solo ndenga no to yeba ninga na yo. Combat ozo salo lobo za combattant bravo obina na bandaki yango na 21 est-ce boza na physionomie moko yo lobi lingomba ne beba o s'approcher ki oyebo tuna to yoka ki na musika voilà kozanga ko ebeza liwa yo lobi ke non tozalaki ngai kutu na tambol horaire lobi so tamboli na papa diange na kutima mais nana lobaki ke na rendre bino vidir nana na alobaki ke tata mama mawatro na kufe bino boksoso libiso te boko mona pasi tata dialunga na lobi ke safu eko iba pa ya musika ne baoya kolokota ngala komi kimbangisa na 2010 na koti na lingomba na eko kuta makambo ngo wana siko yo lobi ko lekingo zaki banda kala intérêt général osala ngo wapi okoza na ba immeuble 1500 d'immeubles ba avion et c'est mataka bateau fele le 12 octobre tchaka ngo mimba fidèle est-ce que na RTN sozi mbongo na yo te kaka makalo futo lobi tata kimbango yango na intérêt général oza no riche ozi ba diplôme ebele na mode to ebité osala ka ba lettre ko makawana ceux qui ba tout ça ba livre ça tout est-ce que c'est intérêt général comme la comparaison ya bon moto na yo na eska ya nzambe na bonzambe ba titre voilà ba titre na au moins na vandia fidèle kimbangise mundimi asuka ba donc nga beba botami lelo nga na grade moko muntu azanga maele koleka batutu lokwa nga na mokili azate mais kaka na wana nazu yango intérêt général siko souci nazo tuna ndeboye nga na yo tozo sa intérêt général ba tio ministre ya affaires étrangères et c'est tant okina kutana bande kono yebisa ba tata zimo mwa nzambe ba tio ya botongi nzela chemin de passion bandi lelo po ani bandaki kalate ba détourner mais salama tokei aéroport na biso anji les awa et c'est totia ta photo à 3 mètres soka vieux so kité mona tata kimbango zéro toye ba place ebele dans la ville qui ça ba gouverner nyonso baleka na longoli mututé tant on attend ba gouverner non seulement Congo Kinshasa ya basa Congo ba ebi pa est bacha yango
tokei tovandi na bamikili ozata na ba taxi na yo obambaki ata photo mukomoko nake na Luanda tata moko ya mbinga azaki tata représentant na Kabinda plutôt tozo kene na mutuka na yo zwanga ko ntikanga na province na frontière pona kota Pointe Noire oyi na mona tata na cha tata Simo Kimba okianga ni amunene na yambaye mutu aliboso alimbisa pona tango ngwa public siko soki bokomi ba policier batutu ba ebieke babeke yara tata kiangani ya ebike ate nzambe na nga tata Simoni Mbangu yanga ngai oyo na ba ministère ba ve na nga ba kulutu ko folo batutu ba ebike grand boussole tata Simoni ouais parce que na moni moi mukie ona rosala yango wana o est important donc bana nkole ba se préparer siko est-ce que ça ni na yo ezali soin po tata tinda yo konzunga madese zana tie mututu ali bolia pebo tuna nani ya kineli bino mokilio likolo pe mabele zamba ya ye sa divinité ya venzambe pour mutulendo soki sikozo kangama mabe c'est que oyebi place yo tekaki molimo na yo mawana yo moko milela pourquoi to babiki o ko déposer boyaki Congo ekozala rien comme Afrique ekotika la ndenge za boete okotaki sinatina ba tête osala ki tout ça ko ina loranga te ngana tina koza na ba shobezité likambo eleki nazali dignité ya ko marteler ngo ngamu na non eza ebele o eleki o ezali kaka moi reconnaissance mo ya moke oyo emeki koleka ya minene eza ndeto ko comprendre ngo mikolezo ya na pas yemoko sa divinité moi moke na kolba pona bana nkole koza mona nkole za ngambo mais likambo mémorial ya remise à zéro eza likambo sakana ngote to bonga mapona matondo mingi papa Lowanga prise de conscience na africain nyonso prise de conscience na congolais nyonso pamba te kozala africain ezali solo bongo likambo pamba te toli ko kabola solo bongo makila moko na yawe yo na ngai moko na moko atala est-ce que nasala ka part de choses na ngana likambo ya moto oyo tata oyo ami yo koki konzima ko kabona mbula tukumi sato na libota na epo na intérêt ya bana na ete na intérêt ya moto nyonso yango wana papa Lowanga biso menga makimbangu ndenge tokobaka tango nyonso tozwa part na biso yako accompagner œuvre salvatrice tata mokonzi wa bule na tina yako yaka pembeni ya bana kokendaka pembeni ya bana na nyonso éparpillé dans le monde sans limite ba voisité ba cholité kasi o bazali ko tambola selon malako na ye pona ko panda sango yo en quelque sorte ali mokumba nzoto ali ko sala tozi part na biso na monde ya communication lolenge kani pe bino pe bozi part na bino yango le justifier mobembo na bino na mboka autant esika bino bo wuti papa Lowanga ya mokolo malo pamba te to ebiete nano bosoli na mokonzi te kasi maye oyo bokosola na mokonzi ezaka a huis clos ali pona mwana na tata na ye kasi maye oyo Russie alobi pamba te kuna yali kopesa solo ba flamme ebele papa Lowanga ali kobima en quelque sorte lokola espion moko awuti na Russie makambo ko kopesa milinga minga mais lokola tata pesa nzela te moi te lobela yango te to renvoyer yango na deuxième numéro na biso na sima ya solo bon mobembo ya papa Lowanga sima ko kuta na nzambe na oyo nzimela ko sala pe ko lobela yango à haute voix déterminée nde to kali susu poto so détail to basuka la ki espion ce que la ki nani po ngambo ina mapeka na papa Lowanga caméra menga makimbango ali ko kabino pona mode revoir. Rendez-vous ali na sima ya mobembo ya nkamba. Teki parce que ngala kola timide. Na moto pe ali kokuma na kamba ne na senga tata longo ali kokuma akochanga ki Congo ndenga kochaka na tata bien Congo. Na ko wolo baboye. Soki nzamba pesi na seki makasi podie n'était jamais corrompu. Nzamba ko sarate. Na ko lo baboye soki nzamba pesi nzela et ozala flamme parce que ngai na obaki boye naza banki te pona bomba mais omoni na respect ba fungolaka kolia mokonzi ya liboso teke mokonzi ya monango biso to monango na sima na kosenga na biso boye to respecter bolingo mibeko misala voilà o ezape na devise mboka PJ6 travail pamba te un vrai kimbangiste tata ba ko décevoir biso te un vrai azate parce que papa na yikole atambolaki na faki asaki na kutu wana zangambo parce que moi na zabo soki na yibi to na bomi moto lokwa na humilité diplomatique ba ko longolanga ngo yebaka ba ko condamner ngai koleka je dis pas volontairement être une humilité ça tout ça la aventure naza censé ko respecter loi de la république nde omona nga tina kufa na otika lo finga te na ko finga te c'est impossible na ko beta mutu kute
nakoyembe miko kosala mutu lapsus moko boete oyebi pona nini parce que naza moto ya mibeko et puis naza lisusu mwana tata ki mbangu lisusu na lobi teke nasalaka masumu te toza bato mais tosala ba effort siko na bolingo ndeko permettre biso to se soutenir au moni ngai faible o pesa makasi mais soki na critique aucun tobia te na misala ndeko tombola nkita na biso Congo est vide, on a tout recommencé. Il faut tout ça la autoroute, la ville souterraine, on a des architectes, tout ça. Tout tombe à moi. Voilà. Na bolingo mibeko. Mibeko, yango tombo la nation. Mais yo lobi ke na boka na nga poubelle. Yo bi na nga ba ke na nga pi mboka ne kufa. Ah yo kutu nde nzabwe kutu na kosala boy, na koboma moto, na kosala plat tout ça. Yo kanti mibeko ezate. Mibeko atata ki mbango yango sikoyo ezovandisa mokili na ye. Okokima wapi? Nde ezalaki 3 lignes principales na tambolaka na yango na lobelaka na yango baninga na ngai ya ba i angele mindele o bazana poso pembe poso jaune poso rouge po ete baya bamona te bandima et puis bazoya te bazomona tika kimia tata nzambe ezana ba oyo ba osala na ngai ba collaborateur na ngai dans l'ombre et puis na bayi kongomani na syndicat des artistes plasticien o etelemi ba jeune poète ba droit d'auteur biloko la biso baso to sala to assumer responsabilité ba kuta biso ba salaki bientôt tozana kamba na bango kimia na batata conseiller direct ah même Nzambe azaka na ba conseiller yo zo mona te Nzamba lobi kende kuna na pesa Lyon Kombo moto te ese Nzambe asali kaka te ya lalaka ba salaka pona ye mokumba monene kolesa kamba lalisa sala boye bato ba million bakoya administration kuna babenga bakota kuna mama na mpoto akokenda zongi bozala na rana bino et puis ba mama na biso baboti biso ta l'éducation mama ceux qui ba mama ba conseiller ki biso ti osele biso mama mulute okokende na ngombe kituka mama ya mbio ba mama ba ya mbio oya na kisasa mama ba mama mosana bino kaka ozala bien bo continuer kaka boye po humanité hôtel bino et puis na sa divinité yave Nzambe ampongo tulendo sa divinité yave azali nani tata Simon Kimbangu kiangani ye nani azana Congo awa akenda Europe te akenda Asie te azaka na distributeur te na Merzo Versace Tchatché tout ça ya kana été atambola gané na mutuka la crisière na ya kala au PC Range Rover lobi loranga oya bino TXL lobi tata mokonzi merci bopesa kuna emi mabapa ya oele chambre ali sabi tenga na olala kaka awa ta la simplicité akota la souci na eza nini mokilelia ebika kimia et bongo oko reprocher ye na nini yango moni sa divinité kumisama na yo na mobembo monene okotambwisa biso otowe koloba na otoko obate kimia yo moko lobaka ya kati tikala ya kati ya libanda na peso merci parce que yo moko lobaki Nzambe soka pesi azwa lisuite nzunga madeso nzunga ma famille ekomi ngai basundole lingai na olianga moko posa na ngeza peto merci maman lipambole débordé pe na osenga boye on dirait na comprendre que sa divinité lingaka binemi ba mata po bakisaka bon mati mo mukesa linga bien bo muke bon multiplier les sous pour père à pesa les sous pour ya linga bongo moi soki bokomi moi nini bien te to matapo nazwa to lia to sepela to tuna nana kinelinga makambo si papa ndomba si alala na mbeto tata dia lunga na te e bongo ngai boyebi to lobate papa loanga bomba mi musika o devo biso basesa mpomole sapato yoki matoto mingi na bino bae banso bozala ki wana liboso betandela bino kolanda biso na tina ya masolo ya mokolo lelo tutikala katengo nyonso branché miso pe matoi na menga makemba ko zali bongo solo esika wapi to koyaka ko renforcer ba lien spirituel na biso na Nzambe otonzimela au travers ba émission au travers mabomba mi oyo pourquoi pas au travers ba salle na ya sikisiki ndakisa maman Fallon ndakisa papa Lowanga yanga mana ndimi mama ndakisa papa inof maketo za na sima ya caméra te bande ko nyonso oyo bakopanzaka sango tata mokonzi ya bule solo bongo na kimia pe na kobanga na bino ba bokalanda biso butu ba conseil ndeko to ba fleur mafinga yina tina te pamba te tata ya biso discipline mingi okotinda ka ba message nyonso ezali ba critique ya ko peut-être ko dire ko kiti sa personne tout homme est faillible erreur ezali humaine soki lelo moto sekinga ipona chaki ana place ya i na komona yango mabete o rappeler nga faiki na bongisa yango mais esali na nga yango passe te pamba te moto nyonso akwalaka na berera na seul Yahvé ako qui ne faillit jamais. Restons branchés. Ceux qui nous ont kati mukano te kaka awa na menga makembango télévision
tokozonga lisusu kama mabomba me ya koleka na ntina ya boyebi na papa Jospin Lowanga mais na directive ya tata mokonzi ya bule tokutana mikolo ezali koya matondo mingi